Peuple de Dieu, Shalom. Ezangai Papa Moïse, nae lelo kosala témoignage yangai moko. Po batu mingi bazo komituna, Papa Moïse awuti wapi pe abimeli wapi. To mona na nzela ba pasteur te, to mona na nzela ba prophète te, abimi kaka bon, Papa Moïse a comme prophète. Bana na Nzambe na koyebisa bino Papa Moïse oyo ayebaka esengo te. Esengo ezalaka pa na ngai lokola ennemi kena sepela nde bato basepelaka na mokili sepeli vimoza moto ya heureux nazalaka na ngai heureux te. Esengo ezalaki vraiment te. Bato bana opesa ngai esengo na vie eza mama abotinga na papa abotanga na apôtre Martin Makoma na mwasi na Grace Mandela bango wana baza bato bana opesa nga mwa esengo mais esengo ekenda nazalaka na problème makasi kati na ngai po nazali trop intelligent makambo etani ba faire business. De ma nature, ngana mwasi nanga tozali ba pétrolier. Ba pétrolier musala to bana kusala ya bwana. Et bana kotambola bien des coups, tout est bloqué. Ezo tambola la société. Ezo tambola la société, to sali 15 ans. Il y a blocage, il y a pauvreté. Rien ne marche. Et là, comment que ça peut marcher? Na sala 30 ans na kati ya bima. Basakoli, oh, tout le monde est là, kalamine te ko simba, kalamine te ko tambola, kalamine te boy. Na ebisi bidon, ceux qui bon mon église wana. Oyo, ou meli plus de 1 année 2 ans, au moni eloko moko te, bima na église ana. Et kolekisa autant, et kolekisa ba courage na yo, okokola okorate ba chance na nyo surtout ya bon mwana. Ngai na perdre ba chance belé ya bon mwana. Na ba église o ezanga mutu na makolo. Nazalaki na problème ya femme de nuit o ezali tante na biso bien que tata mwasi. Na kolbango clair. Na kobanga pe mutu te parce que za makamelenga na vie. Tata mwasi na biso azalaki sirène ya maya jili. Grande sirène ya mokete. Na otanga na pe komote mais oyo baibi bango baibi ona soloba. O baibi finanga baibi bien na mna soloba. Nazalaka le courageux. C'est moi Papa Moïse. Mutali boso acha tout à la TV. O acha chaîne télévision na kombo na Hollande. Et ça la kangai. Un premier Congolais fungola magasin munene. Et ça la kangai. Courage ezalaka makasi. Na somba banda kwa ndenge na ndenge. Du coup, problème est que la ngai na perdre de biloko nyoso toi là. Na mona ngo normal lokola kaka vie ndenge za ka vie normale, il y a des hauts et les bas. Mais or kende zala kinde tata mwasi wana saki na simananga. Na zalaka na idée pour wana biso na bima ba choral tozo yemba ko beta drum to mona bima bima banzemo na bango ezaka danser. Ok na koti na église oyo ba kolisaka ba démon mais ba longolaka ba démon te. Pour ça on doki koti na bima tu ara ndoki. So za na blocage, oza na bima, o tika la kaka muta blocage. Et on a on démonté. To perdre toute bonne jeunesse na biso na ba église ya marque à bongo. Naza pas dans critiquer mais nazo ko ba vérité place nga na utaki. Na roko saté na ko ba vérité. Na umela ki na ba église na nazwi na nga pe lobi côté mais nazwa ki souffrance. Na bimi na église na ko yeba na mos na grâce. To fandi na ba courage na zaka na ngwana rien ne marche.
tolekisi 15 ans ya pauvreté tomeki nyonso tokomi ba pétrolier tokomi koteka ba pétrole et marché ya liboso tomoni mwa esengo nango tobi bon musanza mapesa biso yango faut continuer direction oyo tozokende ba Madagascar tosombi pétrole omona teki na Suisse tosombi ba pétrole mosusu na Afrique du Sud etekami na Kasumbalesa na Lubumbashi na huile comme na store régional na magasin na obachaka huile bat bazo kosomba somba détail tout ça là moi marché qui bien mais tozi ba projet siko to comme siko na niveau moi likolo boye plafond ko bimela biso bakamnya soto koyi baskroke biso mongo nyoso tout salaki to simbi mutu tozo koyi baté mutu oya travailler na Barclays na Londres a promettre ki biso lettre de crédit pour biso somma bloqué avec lettre de crédit tout lettre de crédit après baron ba livrer biso ba produit après deux autres c'est bon d'abord tous les bénéfices na biso mutu wana aza mwana mwasi soko monie okozana confiance na motema peso sengaka ke travailler kaka naye mais or que nezaki nango bisoté ezalaki de tata mwasi wana des mois à contrôle azoko forcer biso à tout travailler to perdre toute fortune ya bozina biso nyonso to kei kanisa sikoyo po telema sikoyo kanisa sikoyo po telema sikoyo ezosenga énergie ya mbongo ebele po telema po bana suko sa susu musala to na sala musala pétrole il faut au moins $100,000 $100,000 kosomba lettre de crédit pour na kotia garantie ma pesi bino ba mususu lettre de crédit à 1 million bien à 2 millions pour na bino bosa musala bino mbongo wana sikoyo koyi to kotelema susu ndegeni tito kozwa deuxième personnel il y a Ferrari na kati ya Italie toujours courage ezakaka courage ya koluka ezali mais nazo gagner na ngelo côté na Italie toyokani na ye andimi abe ete musala bozo sala o ezali bien na moni na investir na chape mbongo na kuna to sala yango après to fandi quelques jours kaka moto italiana azoli biso ba preneur moko ya makasi na russe bazana besoin somba pétrole oyo utaka na Angola pour ba pétrole keseni ba pétrole brut tozala ba Bonny Light tozala ba marque ka biso toke na Angola to négocier to bimi lokola ba commissionnaire donc tozaki 5 commissionnaires mais en tête ezaki nga na mwasi na grâce tokei to signer contrat normalement so bo signer contrat mamia c'est sami ba versera mbongo pa na biso après 2 semaines oyebike bandeko tozela 8 mois bafuta biso mbongo te et comme il babe qu'est-ce qui se passe o biso commission na biso to za mbongo moko ko aider biso ko salisa biso makasi 8 mois eleki et à rien moi c'est dans le lobby via bateau et ça caboité tout le canal ba délivrance wana siko commencement ya bitumba na biso bandi yango wana et que le cas délivrance bo tout la kaka boum tata mwasi na bino tambulisa bino na juste alobi clair banda obotama nyonso tosalanga na bebisaki na ye vraiment juste na ye juste donc or que ne vi na ngai souffrance na zomona ezali nde yo oui ezalaki et puis alobi contrat auto signaki na moto ya Italie auto signé biso nyonso tona soki biso to retirer contrat na biso to retirer signature na biso on a te bato wana nyonso to ba commissionnaire boko zape mbongo te to bona ki on lokola black to binzamba leki monene donc to goyoka yote to l'équipe délivrance des mois na pa bimate
bandeko nakutana na 182 pasteurs ou bien ba prophètes na mokili mobimba na tamboli prophète ni ngaza na komo na grand profil on a mona te na mokili nakutana na bango nyonso sauf rien ba prophète de sotubi boyebi ya ba oya minene wana obo mona rapé musupe na ba Nigérien musupe na ba Afrique musupe partout musupe na ebaka te ki bazara ya faux na ko yeba ngo kala mingi misuba mingi bazaki ya faux bazol ba clairement que démon o azo bundiso wana sirène wana tata mosi wana aza très fort a obima boy facilité et l'équipe biso 15 ans abima kakate kozonga siko na sima nde na bana ekoloba côté makambo ya pétrole 8 mois et l'équipe bazo futa bisoté ba délivrance na nyoso zo baraka bobi mbolo la signature na bino pona makambo na bide tambola ti to moni ke ba délivrance opezi biso pe temps ba futi biso karaté to décider to bi bon to longola na no signature na biso na po bat na biso ya Suisse bat na biso ya Italie bat na biso ba commissionnaire baza passé par là auto sangana biso ça semble biso to za ba tête bakomi ko salamate contre biso bomé biso na ba faire oyo to bi mutuna makolote do bakomi ko abiser do bakomi ko loba mabemi contre biso c'est bon tout se retire kaka peut-être et ko ça ma pekara bien to récupérer signature na biso to bi to simbata infra mon côté 2 semaines et l'équité ba mort d'abord c'est tout ba fouti ba bien aimé tu raté 400 000 kaka boy kaka tu simbi tout to leli tu bi to comprendre vraiment que li babé et là tanga ba benga beau tout il y a une délivrance et ça est très important pour tout le monde. So aux la délivrance te aux ana perdement. Aux ana perdement donc aux a perdu dans mon kili. Mutu nyo ça a besoin de délivrance. Même ba président ba république nya ça toi là. Ba ça peine besoin de la délivrance. Pour délivrance de fou la kabanzela. Pour les cas de délivrance ça aux an de kita. Olingi aux la peto aux la propre na ndenge nzamba salo na mokili. Bien aimé Papa Moïse a souffert qui mingi. A souffert qui makas. Wana siko 15 ans passé l'équipe, 15 ans l'équipe déjà. De ko koma siko avant na koma Papa Moïse. Donc to l'équipe 15 ans a pauvreté na BBC bambongo belé na ba prophète na ba pasteur. Bandeko na voyageaka na futaka soki 700 pounds pour l'avion kokoma kuna kufuti hôtel kokoma kuna boma moi 500 dollars pour la prophète à mon ayokaka bamongo na BBC ekoyipe ko le kapé ba 25 000 dollars kaka pour na koluka délivrance 15 ans mobimba koyiko le kaba 25 000 dollars sur la calculer bien na kutana 182 prophètes pesa mbongo pesa boy pas ba magicien tous futa mbongo ba futa mbongo pour dans la kena pas ndanga na magicien nazo baka exemple neti pas ba magicien ba futa mbongo pona alo bano likambo obwaka mbongo sala boy pas ba prophète pe ya banzambe pe ko pesa mbongo na nazali magicien na nazali mona nzambe tous ko yeba sus bonte mokile komi ko banga to komi ko banga mokile 15 ans passés na lobi en tout cas tikanga nanu nasa nanu carême sec na sali carême une semaine sec mona sikoyo babiloko nyonso to eleka na misi na okasola mikate posa olia mikate na okasola ya soso posa olia soso na okasola boye posa olia yango donc passe ya délivrance etindaka motu akangaka motema nakangi motema na jour na ngai ya suka ya carême nabi na kolala na mabele po lobi na ntongo nde nazo clôturer
na lali na mabele boye vers 1h 2h boye na kaka ba betika mbata na mokongo boum na lamuki mamoko na tali boye mwasi na lali musika na seconde nini yango akobeta nga pakela ya mosika kuna place alali kuna na mbeto nga alaki na mabele na bi ezali démon banzoto suki ya nzoto etelemi bapole etelemi na nzoto partout na fandi sikoyo na otala sikoyo position napelisi mwinda natala position nini yango démon nga okotela mpona mona ye na préparé déjà kotindele baprière ya moto démon asoya te eloko moko te. Alors bon, voilà si une heure de temps s'est passé déjà na kie na bomi mwinda na linka la boye na mona éclairage ezokota na miso moni so okangi miso okomprendre ke éclairage mo ezokota éclairage ekoti makasi na bia afezaka voiture mo ezoleka libanda ebetika nini nakangi kaka miso mais éclairage yango ezokoexiste ezokoma makasi kaka ena afungoli miso na bi moi oyo ya likolo ekomi na ndako na kati na chambre nanga moi makasi éclairage moko etonda bolingo éclairage etonda bolingo ozo sentir lumière wana eza na bolingo na kati amour elingi yo clair makasi koleka kutu moi me nazomona ngo esanga miso pasi te elongo nga mpe na mposa ya kobanga naza mpe na kobanga te nazotala kaka na tante qu'est-ce qui se passe nao kaka babenga Moïse première fois na répondre te deuxième fois mpe na répondre te troisième fois benga Moïse na répondre bi kombo na nga eza Moïse te habité kombo na yo ezalaka nde Moïse ngai nasalaka ya vobotama avobima na mokili oyo ozalaka déjà Moïse bamama na bino bayebisa bino te bato basala nzambe mosusu bayebisa yo te ke babota bino différent bosalama différent oui na banda ye koyoka baeglise ebele même mpe na baeglise oyo nautaki ata baeglise abima eza mpe kamere mpe na basakoli misusu mpe baloba monana baopemaka balobaka mpe baloba mingi ke basala biso différent bon natuni tout justement ki différent oyo ezali nini arépondre nga abi te boza différent te oyo na poso bien na elongi bien na ba super humaine te boza na bilo différent te mais likabo oyo ngai natia kati na bino wana nde mte eza différent bato lokola yo boza kaka 17 na mokili yo na frère na yo apôtre Martin Makoma bokosalela ngai boza na moto oyo ezali supérieur ya bamoto ya badélivrance yo ozali 5e na monde bamoto na bino ezali différent eza ya makasi mingi tous les forces nyonso to baoya bakokweya tous les sortes de délivrance bakokweya ata bato bayeni bakanga moto ndenge nini soki kaka bayepa na bino bakobika namonaka yango lokola blague ngai nasala mosala nzambe ngai aza pasteur te mpe nalinga mpe bamo bapasteur wana te bien aimé dans le Seigneur tu vois moi je suis pasteur fungola bible ok motema kuna apola na ye déjà ngai nabi naza moto ya bapasteur wana te baprophète te tikanga nasala business na ngai bafere na ngai abi te ntango nde ekoki osalela ngai mais oza na yo pasteur te oza prophète parce que oyebi bien na bomwana na yo ntango obotamaka soki otali likolo ozomona baange likolo na mapata
doana na yeko zogi sango kati na yo okobana komona ba démon na miso physique soki démon aye soki muta yeko luka délivrance pa na yo okomona démon akangi ye et puis ozo ko benga na démon na azo lungwa na nzota muto zo monenda azo lungwa et kozalaka ateke au nom de Jésus muta bamé na mabele après bamé na belo kaisi na bamani bongo démon lungo bi tellement tu es libre batu mingi ba kosami bongo trop yango monaka okoki pa kosala délivrance sake omona ba démon na miso na yo propre ba benga na ka démon na nzoto ya mutu mona pe soko zo mona ete bandeko okozana o délivrance te po ba démon baza d'abord batano kuta makasi mingi omona bango ayaka na église le bon na église le bon na église po azozo solution te po ba pasteur bazo mona ba démon te na miso bandeko nazoko yebisa bino atie option na kati na ngai ya komona bango nabi nena moni obo na kotika yo te na kokangama na yo kaka tie ko libérer ngai abi Moïse yo zali pasteur te mozali prophète oza prophète akolobaba fitir ya batute okobanaka komona kaka muto azobundisa mutu na endroit bakangi ye mpona nini muto azoko avancer te eloko banomona nde yango wana na accepté parce que ezali ye le créateur mutu alobi ntango ekoki natuni esoki alobi tata mwasi na biso soki abunisinga ntango molai naniokami mingi Seigneur Jésus Christ nakosala ndenge nini ayebisinga mwasi na yo aparla langue yebisa mwasi na yo amanifeste mpona yo moko okobengana démon na minute okoyeba nguya nini oyo nga na tie kati na yo ngai moko nakobana kokota kati na yo mpona kosalaka délivrance ya bato yango wana soki bolandi badélivrance na nga mingi nalobaki ezali ngai na osala délivrance te eza Seigneur Jésus Christ ye moko akotaka kati na ngai mpona kosala délivrance ya bato nyonso to yango mpe ezokosalema oyebi alobi na nga bongo na zimba moko makasi nabi na komeka ngo na ntongo na kolamuka ntongo ekoki nayebisi mwasi na ngai nakutani na le roi des rois Seigneur Jésus Christ de Nazareth aseki ngai nabi oui il faut qu'on seka kaka il faut qu'on seka parce que aza na idée te ke esalami na butu mpo alaki pongi makasi nayebi te se nzambe moto alaisaki bongo je sais pas alalaki makasi tongo nayebisi ye manifeste mpo na ngai enabika au nom de Jésus oyo akufaki na ngomba ya Golgotha mpo na biso oyo atangisaki makila na ye mpo na biso na kombo na ye nde tobenganaka bademon tobenganaka maladi tobenganaka nyonso enabika na kombo ya Seigneur Jésus Christ de Nazareth mbala mona karate ya mwasi na nga échange akomi kotambola zolo likolo azotambola na bapa wana eza tata mwasi na biso reine atambolaka avec fier Seigneur Jésus Christ ayebisa nga lisusu bo excusez-moi moto soki aye aza na problème azo manifester tata mwasi yo bokilo be nani azokobundisa vie na ye azoloba kati na moto nanga na osala délivrance na kobenda kaka kindoki ya moto wana po azobundisa moto wana na tindi yango na kotumba yango kuna akopumba lisusu te akolala libea na mabele okoza susu bitumba ya les mêmes moto wana te lobaki eza bademo baya kobundisa yo me moto wana okomone plus jamais okomona moto wana kaka soki akenda pa banganga koyaka wana nde akobana opumbe na ndenge banganga me ye mona kindoki ne akoya lisusu te namonaki yango lokola bablake mpongo nayebi ke
kindoki pona kolongola il faut mutu moko ndima mais ndenge nini kindoki zo kolongwa sans permission ya moto natunaki Seigneur Jésus-Christ questionne a répondre nga boye ye aza mokeli biso tozali bato tosami na maboko na ye ye akosenga biso permission pa longola envoûtement ou bien à terminer via mutu ou bien à est-ce akosenga biso permission po alongola kindoki ya mutu ye aza mozalisi mokeli akoloba momo kindoki luwe kwei Moïse ngai mutu nazo kosala kati na yo ngai mutu na kolongola kindoki wana après siko tongo ekoki nayebisi mwasi na ngai yaka manifeste mpo na ngai nazosambela tata mwasi abulisa ngai lelo mokolo na ye ekoki au nom de Jésus tata mwasi na biso répondre oyebi esala biso 15 ans pour na démon na alongwa kati na nzoto na biso bapaster bakoka ete me mokolo wana ezoyenga kaka 5 minutes ya papa akwei kindoki ne lungwe azokotelema lisusu te wapi ye nayoka ekala na bosana ekutu akenda libela bandeko wapi tata mwasi place aza sokoyokanga ayebi mabe asala biso mingi na famille na biso makoma ayebi yango bien ta ekoki tokozongisa mabe na mabe te me nakoloba kaka vérité nakobomba pe te po mabe osala biso il faut elobama mbala moko côté ya ba compagnie na biso tozaka ekomi ko marché ba mo mosusu kama à gauche à droite ba komi ko benga komi ko zonga siko na koma na paix au cœur paix ekotanga na motema paix ekotanga na motema jusqu'à présent tokoma na bonne relation na ba partenaire na biso ya Italie partout mosala na biso wana ezonga esalaka bien ti lelo tozala susu baobstacle te tobandaki kozwa liboso tobandaki koswana chaque jour na mwasi na ngai balikambo moke tozokoswana sikoyo toya koprendre ke na likambo moke tozoswana ngai naokasi naoswana mwasi na ngai me oke naoswana na tata mwasi na biso azosaka na biso lokola ba marionnette lelo alungwa paix au cœur nakoma na esengo ndozomona nazoseka ya motema mama na biso anyokamaki mingi mpo na biso na papa na biso paix ya son âme akufi amoni esengo ya mwana na ye Moïse te amoni esengo ya mwana na ye apôtre Martin Makoba te Nzambe moko ayebi kaka me naloba yango soki natelemaka avant bandoki nyonso oyo baliaki ye wana bango nde banga bakota mabe na place na ye mais nyonso tu Nzambe motu ayebi. Voilà mon témoignage. Il y a prophète Moïse. Ma délivrance c'est le qui est belé ba kanyo surtout. Quand il y a mari de nuit, car il y a bata maboma, car il y a bata cancer, car il y a bata ba obèse. Ba obèse n'y surtout ba mona qui baza obèse, ba on ba cancer qui baza obèse de nature pour aller à trop. Ok les gens a démon